La solo masia, mobembo soki esililesi akomema biso lola. Mobembo soki esililesi akomema biso lola. Mokonzi Nzambe ozali Nzambe malamu na biso. Bati ya français mo kibalobete la mort est facile à trouver mais difficile à comprendre. Wana nde batu na mokili. Parce que tango bazotala mutu ndenge azokufela ozoyeba te mais est-ce que vraiment c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ne mpona Nzambe ezali likambo ya sika te, pamba te epai wapi eutaki nde esika tata na biso ya liboso na mwana liboso Adamu na Eva bebisaki nde kuna nde liwa ekotaki. Yango wana Yobo asutukaki te ntango amonaki bana zomi na mokolo moko batiki ye. Maloba ezalaki très simple te, nayaki na mokili maboko pamba na kozonga maboko pamba. Tata yo moto pesi ngai, yo moto zwi mpona bikamwa. Atako nzuki bongo akufaki lelo te, lobi mpe alingaki akufa kaka. Elingi oloba te ezali nzela mpo mutu nyonso atika mokili oyo akoma bisika yo ozali soki asalaki na solo. Nkolo ntango ebelemi po te nkolo biso tozala basimple témoin mpona kozongisa nzoto oyo bisika yango euta po ete towuta na mabele mokonza bikamusi. Kasi Nzambe batela bozongi na biso po ete monguna akutisama mpe kati na bozongi tiango Nzambe na nguya. Nkolo batela bana, batela bandeko, batela lingomba, batela baninga, batela bazalani po ete Satana azala mosika na biso kona papa. Yawe Nzambe po ezali mondele oyo nzuki bongo akoki koleka te, c'est fini pour lui. Yawe Nzambe kona bikamusi. Père de gloire, oui, Paul alobaki ete kokufa na ngai nde wana mpenza nde bénéfice na ngai. Ntango ngai nazokufa nde bénéfice na ngai yango wana. Mpona bikamusi nzuki bongo alobaki ngai nakokufa ngunza mpona biso tomoni ete bénéfice ne yango wana nkolo. Sala minene na ligwa oyo nkolo po ete ezala objet ya bokabwani te na kati na lingomba, na kati na bana, na kati na famille, na kati na bandeko. Kasi au contraire bomoko eumela na kombo na mokonzi Yesu tobondeli bongo. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oyaki tokozonga na mabele takolo asekusa yo na mokolo suka. De Gaulle azalaki grand déclarant, vraiment grand déclarant, réputé na kati ya port ya Matadi, na port ya Boma, pe na kati ya centre ya Lufu, un grand déclarant de taille, un vieux loup. Bana bazwaki loboko na ngai, un grand déclarant de taille. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Ok. Bon, message suka yango
Vraiment, premièrement, on a remercié Nzambe na Lola péché, ndenge abateli kolia na biso tina esika oyo classe oyo kokompanye na bisanga papa oyo aboti ngai papa Zuki Samuel. Bon, nga naza l'aîné de la famille. Alors, na yango en tout cas, na remercier tellement la population bakamisada l'église bato nyonso bakompanye biso oyo tosanganisi makanisi ensemble na ndenge mawa tosangisi biso nyonso bayi kokompanye biso awa na demeure ya suka ya papa Zuki Samuel, mon père. Moi c'est Séraphin Bomonzi, l'aîné de la famille. Alors vraiment mingi ya koloba susu eza te, nazo kosenga kaka nkolo akoba kopesa biso makoki parce que natikali na charge kilo mpona libota nyonso. Donc yango wana que le ciel s'ouvre pour na bénéficier force chance ya kosupporte famille na bacaprice na makambo nyonso yango nazalaki nango. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu nous protège. Yango nazalaki nango comme dernier mot à dire lokola tozopesa mokongo mpo tozonga. Merci vraiment. Mpo na ngai omoni ke nauti na boma papa Nzuki oyo papa na biso abandaki onafai na ye mosala na ye na boma. Il a beaucoup travaillé na église na biso na boma. Il a quand même construit quelques bâtiments na kati ya temple na biso kuna na kati ya boma na terrain na biso boma. Donc asali mpe ya minene ateyi biso abokoli biso na liloba na Nzambe. Na yango biso towuti mwa etuluku mwa quelque personne towuti na boma po toya kosangana elongo na lingomba na famille ndenge ye mpe mwana mena na biso. Donc vraiment na remercie Nzambe, que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Merci. Merci.